Ma mission TV, le miroir du monde. De connaître le peuple quinois, le peuple congolais, oyo bokone koti na mboko na biso ke to sala tak ba continue yo na symbole ya ko lakisa amour ya patriotique oyo azali nango na bande ko na biso mboko siko to suka biso na kisasa to joka biloko olia so uti bandu no ba Congo siko na minute to sala nini natanga musée sala nini abika 3 mois bofuta kuraté bona boye bazo se retrouver so na bimi libanda boye siko so na vandi na ndako to kolia na bango ndenge nini to kofifre ndenge nini kuna mai moya ofuta ngo pe ko sala te po ba esika oto lukila wango moya to zwa ezate biso to kangami esika moko to mona te nini to ko sala ujise na ndenge za boye to sali un moment ezalaka souté bon mutu fa déplacer que na lukama ya que ça il fallait ne gouvernement a insisté récit de zone SNL va produire biso mai na courant. Il fallait me conduire à Fungura Motema. Aloba, Batuba, Sambirame, na distance, que l'église est Kangama. Batata, ba maman, ba peuple quinois, basi pe mibali bokoneza na mboka oyo. Au moins, à chaque état, nous avons l'information. Les autres augmentent toujours. Tout ça qui n'a 40, tout comme 70. Ma mission TV, le miroir du monde. Perfecto. Bato, futura na maboko. Premièrement, tout ça dans le cadre ya hygiène, vu malade et côté le biso virus et côté le biso namboka. Biso tozali Fondation Widal. Fondation Widal ezali ya honorable sénateur Guy Lwandomboyo, o aza président national pe aza président fondateur. Nde azwaki makanisi ya kosunga bande kone ba peuple quinois, ba peuple congolais oyo bokone koti na mboko na biso ke to sala tak ba continue yo na symbole ya kolakisa amour ya patriotique oyo azali nango na bande kona biso mboko na biso yango moni to installer yango awa na super lemba. Yebisa biso est ko salon ka na super lemba to ko tipi na ba site belé oyo ya ko permettre peuple quinois ya ko sokola maboko. Merci madame. Toselango na super lembate. Toselango na quartier 1 na Njil, toselango na gare centrale, toselango na Kitambo, toselango na Kingabo na Point Chaud. Et puis eza en progression, tozo progresser ko sala na besika mususu wana. C'est quoi tant ba ça ko en fait comment bino fondation Widal ndeni bozo ko sala pour sensibiliser population ya lemba oyo bazo ko sokola maboko na bazo sokola basokola maboko ba kei bien bozo sala ndeni pour sensibiliser. Soki mota komi ava sukola maboko bato na biso moko bafungoli robinet bafineli savon po biso toza protéger na bagamba sukoli maboko et puis to pese pe bango conseil ndengo yo kei kosimba mutute kosimba eloko mususu te zala mi batela yo moko toza pesa conseil parce que malade de koti premièrement il faut motoyer moko ami batela ami se prendre en sécurité ye moko personnel voilà eloko tozo sala tozo sensibiliser batu et puis toza ko lakisa pe batu ndenge nini akoki komi batela merci mingi nga nazali coordonnateur ya district ya Mwamba ya Fondation Widal yango na yebisi bino batata ba mama ba peuple quinois basi pe mibali bokoneza na mboka oyo tala Fondation Widal
ndenge président na biso Guy Londo Mboya azwi likanisi ya kosala eloko oyo na ba fonds propre ya Widal Fondation mbongo ezali te yango tolakisi bolingo wana pe tozosenga na bino pe batata ba mama bolakisa pe bolingo wana oleki okuti ba kantine ezali sukola pe maboko mibatela vanda esika moko mpona kokima bokono oyo ekoteli biso na mboka naza koloba kaka ke bandeko bamibatela ozomona chaque état tozola na information ezoaugmente toujours tozalaki na 40 tokomi na 70 ke bokono ezali na mboka bandeko azoba te eza te tozomona batelevizio te non bokono ezali tomibatela yango tosali boye mpo na président biso asali boye kolakisa bato ke ere yo ozalaka tia oye kosukola maboko loka bandeko azoleka asukoli maboko na ye epo tokomi mpe na ndako avant même osola na madame na yo avant même osola na bana na yo leka kosukola mpe maboko osuka ngo na savon ozwi papier omipa musi pour ke kobanga bokono wana bokono ezali certainement oke bato bacha tembe te bokono ezali merci maman kombo na ngai Ben eyale point focal principal ya limete nena haki kotala bandeko na ngai ko baza kosala musala non initiative eza malamu mama pona mokola lelo malade koti na mboka yo moko so mi batelite eza nzambe ko batela yo te yango wana biso mokola lelo ndenge to komi bo chaque moto a se protéger poko boya bokono ya maladi oyo ezo menacer population voilà nalingi ba ONG nyonso balanda initiative bozanango pour protéger population puisque beaucoup za la ONG teka pour na financement boliak il faut balanda initiative ya ONG yo basali pour la population pour sauver ba risque oyo kamamboka voilà ce que je pourrais dire voilà merci bon ba mezi plus na ndenge zawana azana réseau to se peut voir pour likambo esalami mokili mobimba siko problème eza kofana bandako eza nango problème te tozala nango content mais neti biso ba mususu tozala ba moyen te lelo so tolobi tofana na bandako biso toliaka so tobimi bona na libanda boye kolia pe ndako emonani so na lobi na vanda na ndako siko biso na ndako toko vivre ndenge nini na nena za boye tozala na bana bona boye bazo se retrouver so na bimi libanda boye siko so na vanda na ndako tokolia na bango ndenge nini toko vivre ndenge nini Kurana mai moya ofuta ngo pe kozala te po ba esika otolukela wango moya tozwa eza te biso to kangami esika moko to mona te ni to kosala ojise na ndenge za boye ba côté to zo ko débrier ba sala pe ba déranger biso areba ya o bo sala boye te po malade za boye boye mais comme siko ba oya boye ba kangi bino pe ba biloko ekei siko to comprendre to suka neni mo pona kurana mai na ndenge za wana asa l'état akoyeba nini akosala pona population pona ta oya apesi biso ya emwana tofana na bandako yepe akoyeba nini akosala na ta wana pe apesi biso comme ça to se otiki na babiloko mosusu oyo tozosala oyo ya biso te oyo ezosenga pe topesa yango bambongo ayeba ndenge ya kosala mpona ye po ye aza chef de l'état. Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes, bozolanda biso bipai nyonso bozali awa tozolobela makambo ya ba conséquences ya la décision prise par le chef de l'État, Ngawabino Gloire Bosobe, Naza, on a compte ma mission de télévision, il y a Madame Bibio, Bozo, Landarabiso, Mikolo, à chaque fois, toujours qui t'a sur terrain. Mais là, on m'a besoin inquiété, que non, na minute où le chef de l'État, le qui va te vendre en Ndako, va vendre pe Ndako, va respecter, mais snel na régie des eaux, c'est comme si bazo continuer à tout narabatu. Ba facture ba nini siko bato ba vana ndako ba futa ba facture wana ndenge nini na ba mai wana ndenge nini yango to kitipa na petit peuple poto tuna bango ba ebisa biso soki ba mesure wana eza na ba conséquences par rapport à régie des eaux na mai ba osala ba régie recouvrement régie des eaux na SNEL ba osala ba recouvrement est-ce que bonjour papa bonjour kombo nani papa papa Vital ba mesure prise par les chefs de l'État yo pozo mona ngweza na ba conséquences ba mesure eza bien ndenge ba lobi ke tutikala mandako mais problème eza nini biso to vivre na tous les jours ba mususu bazana ba profession na bango bazana ba mbongo na bango ndeka biso na mbongo te sikoto ko vivre ndenge nini nzela ba Congo ba nundu pas d'entrée pas de sortie sikoto ko suka wa biso na kisasa to joka biloko ulia so uti ba nundu ba Congo siko na minute to sala ndenge nini tuzana ba moyen te ba provision ezate sikoto ko suka ndenge nini alors pona makambo ya courant mai tout le monde en même temps na mona moment où tu vivre les la guerre froide mobo natanga musée salaki nini abika 3 mois bofuta couranté parce que ça peuple na souffrir moi muso ça ezate c'est quand tu mbongo ezate hein
Moussa a autorisé que tant que Rwandais va côté. Moussa le 3 mois courant mai bo foutate. Le gouvernement pas capable de faire 3 mois ba fouta courant na moment tout ça na moment mongo difficile. L'état a charge. La population va comme hôtel mais la régie de zone SNEL est-ce que yo faire partie na la population a un réseau parce que ba milliers mususu nous toujours babo. Ndika nga pa na ngai tout sali un mois mai ça rasuté. Bon, il fallait le gouvernement a insisté, résidus de zone SNEL, va produire biso mai na courant. Makamuso etikali wana eza makamasima parce que moment tout ça est un moment difficile. Moi ko sala autre mais até. Peut-être que ça no mo eloko mais maité courant. Bon makala et utaka ba Congo ba nono siko na minute. Donc même ba mesure wana nde ba kangi ba frontière bino ezo arranger bino te parce que biloko nde côté la kuna moins peu. Ah on a que ça c'est très difficile parce que nous sommes utaka bando no ba Congo ni bona minute to suka wapi to suka wapi osomon to suka wapi faut même telle la même position puis bata moko pe ba ko na confiance c'est pas louer que bon louer yo même biloko ko intégrer biso pour louer baza ko ba di cro akoya bo ameli mo a changer nzela mususu 3 semaines azo ke nzela mususu mutamboka mo ya la chauffeur confiance exacte au soit du gouvernement tu as même tout connaît que sommes biloko kuna na ba Congo ba kotila kabiso et là ce serait mieux. Il y a une raison pour laquelle Babilo paye Martin Azan. Babilo que Martin n'est qu'à 5 à l'os 34 000 na minute 43 pour nani. Si tu vivre comme un bon exaté. Plus beau vendre na banda. Tu vendre na banda ko siko to suka ndengeni. Ba misala pe partout ba kangi. Bon to ko suka wa. Na compte ma mission télévision ndenge bozo landa tozo continuer bato bazé belé papa pardon yaka boye bato bazé belé tozo continuer ko tuna mituna ndenge moni bazingi biso awa bonjour papa. Bonjour papa. Concernant la mesure prise yo à chef de l'état yo pozo moni za na ba conséquences pour bato musu bazo lela que non SNEL a na droit ko petite bato ba facture té régie des pas na droit té parce que vous a mesure mo faire président a mis lango avant est-ce que yo peut ozo mona que non elo wana za na ba conséquences néfastes. Bon na ndenge mokonzi mboka azoloba seki tozotala na mboka bapaya baza na makambo nyonso tu oyo mutu akoko se retrouver mais awa epana biso mosala penza eza te bato bazo vivre na pasi soki moto abimi te mwa libota a vivre eza te alors il faut que l'état ayeba ndeni ya kozwa makoki po bato basepela po eza mboka na biso eza na makambo nyonso eloko moko ezangi te mais kaka bango moko bazo se retrouver ba oyo baza na eloko te bapekisaka babima te pasi donc moi eza te bato bazolela ke non babiloko ebele eutaka na bakongo eutaka bandundu me ndenge bakangi yango esusu boye moyen biloko ekota eza te yango biloko mosusu emati na zando. Bon mokonzi ya mboka alobaki camion ekokoya et camion ekokokota mais na motu te peut-être motu oyo azokenge biloko ya koteka mais apekisaki te ke camion ekota te bato nde baya te ndenge mokonzi mboka alobaki parce que tant mokonzi mboka azoloba makambo il faut kolandela tolanda pe topi Congo ndenge makambo ngo ezali po to bandeni ni ya ko se retrouver koloba. Maintenant ya kolinga ke no biloko na ye atindi ona moto mosusu po baki otekela eza pratiquement impossible à kolinga te. Bon kaka ndenge ba commerçant bazoka osomba biloko na bango asombi biloko ye moko na convoyer baye na biloko le bayaka bato ebele nde eloko chef de l'état boye yangwana peut-être baza malade te bakoya kozwa malade abakopesa baninga mosusu nde chef de l'état azoboya. Yo sikoyo eloko nini ozosenga na gouvernement eloko nini ozosenga na bato bazui bazo soutenir ba mesures prises. Bon mesure penza oyo ngai pepe congolais na kokoloba efale mokonzi afungula motema aloba bato basambela me na distance ke église ekangama parce que na tango bato baze moi ebele bazolela pa nzambe akoyoka kolela na bango nde eloko na kokoloba yangwana. Merci beaucoup papa. Tozo continue na ma mission télévision bato baze ebele tozo zwa bango ndambu en tout cas to continuer Hollanda. Ma mission TV, le miroir du monde.